Tuba yuana yana bare. Oyebi est-ce que lelo oyebi ke colonel moko ya mwasi akanga. Ouais, na landi information tout à l'heure bakangi. Et eloko salinga pasa za muto Nord Kivu. Colonel Kavira akangami na aner na kati ya commission ya poti pota. Jolie dame, femme mariée. Tu ne peux pas croire. Vous n'avez pas de cœur. Kamata na pete ya kibokonzi bambela ye. Mokonzi à la police. Yangona soko moni na la musili kamba Yvonne. Eza pona ko rappeler yo. Moi moi sona kufa innocente te. Ba vatira lix. Yana ba musicien mususu ba koma ko sala bas ba vantar na RDC. So tali musique na ye. O tali mutuka o alakisi. Batie na sondage ya ba musicien congolais ba na mituka cher. Ye pa na kati. Yaya. Izama waple? Wawa. Asombi mutuka wana wapi? Azimbo wapi? Batu bakolimbisanga neti Robino Mundibu. Alors, je suis obligé à kotanga kombo. Aza musicien. Aimba apeti. Na musique nini? Judith Kalanga, olingo confirmer biso ke Robin Mundibu apé sa sima. Na confirmer le côté mais na lobi ke za monde na bango. Bango nyoso bayebi. Maman Judith Kalanga, le kolanga inayo, to sile comme on a bilili, le pasteur, le prophète Denis Lessi, prophète de la nation, babi Igef aba pasteur, netika on dira sengi abandon réconciliation na ina frère Mike Kalamba. Quand yo mona kelo kwa modèle wa. Et c'est pas ça qui yo to au portage jugement. Bon, nga na sepelete. Bato bazaki ya robe bana babongisi. Non, babongisi te. Parce que au mona ki attitude ya Mike, au mona ki attitude ya Mike, yaya, eza lokola o finginga makasi na miso abato. OK. Oye olobi osinginga bolimbisi. Tango osinginga bolimbisi, eza na bato ato singinga bolimbisi. Mafingo yo finga. OK. Etikala. Ekita dike mutu nyonso ayebisi oke na limbisi a limbisa. Na point ya papa na biso Denis Lessi a débordake. Et komi soki ngai nakotaka makambo Mike po Mike abanda ko kangelanga téléphone po Mike abanda ko boya ko yambanga po Mike yangwana na mona ki muto yambaka ngeza Moïse na kende kota Moïse. Tu peux imaginer? C'est quoi intérêt za nini ya Mike ko yamba ye to Moïse ko yamba ye donc yona no yambi mwasi ya Mike otambwisi babi dossier za munene na makambo bazawadi eza na 4. Massivement sur JK TV News Télévision, fidèles internautes, très chers abonnés, très chers téléspectateurs, bino batbolanda rabiso de partout, en tout cas totombeli bino penza mokolomo lamo et surtout bon début de la semaine à tous et à chacun. Nabi que vous avez ébélé vraiment en train de nous suivre peu bo sepela na biso lo lenge moko ngai pe na sepela kana bino. Eh bien eza Naomi et ya baliboso ya caméra lelo plateau ya Maman Judith Kalanga eza vraiment cédé pourquoi parce que il faut to meka un peu kolobela o eza koleka sur la toile, sur le net, l'actualité est vraiment ébélée donc du jour au lendemain, kolala kolamuka, to kozwaka actualité en tout cas YouTube to kufa nzalate na pesa bino merci, bino bat bo créer arababez na bino po biso to zora matière en tout cas, bo continuer ko créer, nzambe penata rabino ba bitabe na mabumu potango zo ningisa rabino. Ok, na batola bo sumba actualité. Voilà, je dis un grand merci na bino nyo surtout mbote na nga na pesi na Francis ma vie puis depuis Orléans na France moi mobala lokolo pepele mbote na giba joki samboka ba mbote kozala mingi te parce que toi na ndaka ba tu faut quand même moins respect ya ndaka ba tezala voilà. Sur ce plateau tokoyamba Maman Judith Kalanga mon kolonda kubabi mère de la famille et longona to bête un peu au Italie actualité déjà Fabrice qui est derrière la caméra fongola to kota Maman Judith Kalanga. Voilà. Maman Judith Kalanga mwasi boboto mwasi monene mwasi wa tonda na bwanya mbote na yo. Ah mbote ya Naomi. Yaya moko mwasi ya bien kandenga kumi singai ndenge yepaza. Donc rien à dire. So na tie commentaire ba olobake poto za liboso ya caméra mais rien à dire. Kandenga kumi singa wana ndenge yepaza. Merci ma chérie. Déjà ndé biso to travail kana collaboration. Voilà. O ezanda kuna yo Africa Centrale Télévision ezapenda kuna. Cela veut dire que c'est la famille.
tozawana na pesi nanu ba abonné Africa Central Télévision bambote na pesi pe ba abonné na nga na benga bango ba étoile ya JK TV News ba losako na bango. Merci beaucoup parce que mikolo bo salanga ba bien na osika bo s'abonner salanga ba bilengi moko bo kande na oloba ke soko lingi JK s'abonner dona omona ke bolinganga do bo kende na bambangu bozo s'abonner bo salanga ba bien tika nzamba lola pambula yo ba remerciement na nga na bambote ezali epa ya papa Joseph Magloire na kati Allemagne losako na yo papa na équipe mobimba ya JK Télévision Fabrice Mandena Simabilili. Merci beaucoup maman Judith Kalanga. Bonne santé ba affaire maman soto zo kende santé za kitoko ya biso to yebisaka toloba kaka santé za bien parce que ma chérie kolala kola mukeza ngolo nzambi na kuki kozala ingratitude malgré station mboka soko tuninga santé na lobake mbo boena boyete parce que na minute nde to beta lisolo boya ya beta tourne hôpital à 7 beta na mama yem beta na bawo ya mike ya okomona kenzo to ezana tina te mais le kwanza mba pesa biso kama kasi wana ata pondo amai mai to zana biso. Voilà, en tout cas, c'est très important. Babi santé et souffle de vie. Et ça donc gratuit. On a mappé ça parce que belé penza baro lukango. Car on dit maman j'ai dit kalanga à Sidi Koloba. Maman j'ai dit kalanga mbo kezo kende nango bien na part na yo. Et surtout que dans un nouveau vice-gouverneur ya ville province à Kinshasa au à côté déjà. Bon, na kopé ça no ba félicitations na mwana mboka Jikoko Mulumba. Oui, a mérité. Ce qui nga na lobi ke muto a mérité, Jekoko a mérité. Azana ye na ba buzoba na ye parce que muto azanga kama kambute. Mais Jekoko na poste wana mérité. Parce que eza ba makamu mususu Jekoko asali na Kingabwa bato ebele basalate. Jekoko akufa kala mukaka na bato badindaka na mai na Kingabwa. Prévané que asaleli bango morgue ya ofele na yo ki soki kocha ebembe soki 5000 soki 10000 tala degré pona nini babanda konyoko matana na bakinga bona ndezaka bakokota na base ya mai mutu akokufa boye po bakoma na mama ye mwe komi problème yango morgue acheli bango pembeni wana pona poste wana ngana koloba ke to sopeli ba fleur. Est-ce que possible la bango pour Jekoko mutamatata Néombungu azalaki a vice-gouverneur à ville à Kinshasa. Mais Néombungu bakome ko yamba na basale ya ba réunion, ba pimela ka kota na bureau. Est-ce que lelo Jekoko Mulumba na Gentini Ngobila eko simba? Bon, Gentini Ngobila aza hypocrite. Jekoko aza muto chaud. OK. Alors, ba meka ko bunda po ba travailler ensemble. OK. Ne t'inquiète pas, au monde va politiciens nyonso wana. Et le quoi liboso ezarana nous mabumna bango. OK. Donc ceux qui mbongo koti 10 000 $2 ndeke et pas na la population $8 bakaboli ceux qui montent à la coopération à cause par exemple $4 ba $1 bakaboli batunyo solingi bazaki na kati ya ndebongo basala biso biso ne ba mobobe na bango ezala bongo. Merci na bino nzamba limbisa bino to kutana kata na mukula suka na sambiselo. Voilà maman Judith Kalanga, c'était vraiment pas ça notre sujet du jour ezaki juste ka poto épinglé mukie po ba baye ba quand même que to landa rapé mambo ele kana mboka na biso autant on vanda na kata mboka na ozolanda makamte les jours ça va barder. Ça ne commencera ni à Manono, ni ce qui wapi. C'est ça. Ici. Alors, il est vraiment important de mettre un peu que le bilan. Maman, j'ai dit Kalanga, le Kolanga, Inayo, tout cela, comme on a dit, le pasteur, le prophète Denis Lessi, prophète de la nation, Babi Igef, Aba pasteur, Netigon dira Sengia Bandor, réconciliation à un frère Mike Kalamba. Tant que mon qui est le quoi modèle, et c'est pas ça qui est au porteur jugement. Bon, on a CPLT. Non, babongisi te. Est-ce que au mona ki attitude ya Mike? Au mona ki attitude ya Mike? Yaya. Eza lokola o finginga makasi na miso abato. OK. Vous comprenez? Après oye olobi osinginga bolimbisi. Tango osinginga bolimbisi. OK. Eza na bateau ato senginga bolimbisi mafingo yo finga inga okay. Itikala ekita dike
mutu nyonso ayebisi oke na limbisi alimbisaka alimbisaka te tolimbisaka me tobosanaka te na point ya papa na biso Denis Lesi adebordaki papa biso Denis Lesi akomaki na point moko soki natali ye nazoloba Seigneur oyo eza nini comment ndeko mobali akoki kotuka moninga na ye mobali jusqu'à ce point. C'est ça. Comment un papa akoki kokangama na leki to mwana lokola sonzo. Biso nyonso toyebi histoire ya libala ya Mike na Penel. OK. Ni de près ni de loin to tikala komona Denis Lesi na libala wana te parce que bayebana te. OK, bayebana raté. Te. Ya solo wa maman Judith Kalanga. Ata tango. OK. Ba trouble na bango ebimi. Parmi batu bakota ko sambisa ba makambu ya Penel na Mike. Na ata na se andoto. Denis Lesi atikala kozala te. OK. Mais na un clé d'œil ka boye to moni mbala moko Denis Lesi papa pareil ya Penel. Penel aotekaye. Azotekaye. Bakonzi nyonso o akozana besoin parce que alobaka yango. O akozana besoin na ye a contacter na ngai. Prévane biso nyonso to mona ki histoire o elekana ki na jackpot. O ya jackpot nde otomoni. Bongo oyo tomoni te. Akti wana salaki. Na ozo salema ya poti poti. Soki poti pota. Différence pota poti. Différence eza wapi? C'est la même chose. Oui oui. Différence eza te. Une femme qui fit femme de quelqu'un. Qui fit maman pasteur. Et actuellement mère de famille. Et toi, en tant que pasteur, pourquoi tu peux accepter ça? C'est ça. Il y a qui peut pardonner ça? Sauf Nzambe. Oui. Sauf Nzambe. Et tant que Denis Lesi sali makambuana. Eza lokola okoti na mai. Na mai njili. OK. Omonde toleka na poana. Biso na kati likola mutuka tomona ngweza ka muke. Tomona ngo penza pembeni. Pembeni. Mais place wana ba yebisi ke za muzindo moko kondima te. Siko eza lokola obeli liboma obandi kokota. Makolo lobi nazo kati pona moni place eza muzindo nga na yekola ka mai. Siko okomi na kati kati okomo dinda. Otali na sima bisiko uti. Ozongeza te. Posoko beti pa vague eye bendio. OK. Soko be olobi o continuer o dindi. OK. Soko telemi na katikati. Nde eloko oyo moni nde kona biso Denis Lesi sali. OK. Azalaki na 3 plaintes. 3 plaintes. Plaintes wana. Pendant ko betela biso pona mo de jeune nga kotanga. Plaintes 3 plaintes. Banani nde bazaki ba plaignant oyo ba memaki ba plainte wana na parquet. Voilà. Yazo yebisa biso ki ayebaki ba plaignant te c'est faux. Ya solo. Ayebaki. OK. Jamais mutu ba kofundo na parquet. Et puis ba convoquer yo. Oyeba te mutu afundi yo. Parce que Denis Lesi azanga ki avocat. OK. Dès que batindeli yo ka convocation na ba niveau na bango wana a contacter avocat na ye. Ataza na ye te ba connaissance déjà par rapport à kombo na ye mutu moko avocat moko ko ya ko se présenter ke ngana o défendre yo. OK. Voilà. Tango de choses ozo se présenter na Kalamu, ozo se présenter na 4e rue, ozo se présenter na grande instance. Déjà ozo yeba ki ngande na zaboy mutu ki ngande ne mutu asali nini afundi ngai. OK. Mutu kinganda sali nini afundinga. OK. 3 plaintes ya batu différents. OK. Na batu wana vraiment équipé na kati. Ça reste à vérifier. Okay. Mais plainte ezali si certain. Eza ya évêque révérend Mukendi. Paul. Eza qui a l'un des victimes de porter plainte sur cette affaire. Papa wana azara condamné na Canada. Mwana mwasi moko akosele makambuke a violaka ye. Ezaka lokuta?
yo kana zoloba. OK. Ma chérie, omoni ba pays lokwa ba Canada. OK. Ko beta lisolo violté. So beti lisolo violé za lokola, vina yo mobimbe ko finir na kati ya prison. OK. Tozo biso moko to yebi histoire ya grand producteur ya Nollywood. Ti lelo ndenga zabwe malgré ki koko na ya za na prison parce que ba fille belé. Bakenda ko funda ye. OK. Ba pays lokwa ba Canada, so ba lobby que violaki ezabongo. Pasteur azalaki tomona ki biso nyoso na babilili parce que ezalaki actualité internationale. Ndenge bakangaka ye. Mais après on a compris avec des preuves. Ezalaki kaka ba piège ezo le kanana kini nde salemaki. Et puis une fille congolaise. OK. Et le gouvernement canadien ne senga pardon, ba libérer. Ce que toko mituna abima ndengeni. S'il vous plaît. Le gouvernement canadien canadien plutôt qui pardon ba libérer, mais tandis que dans la version bima que moi na mobile wana pasteur wana parce qu'il fut aussi candidat président il y a élection il y a biso awa na Congo élection il y a élection passée ba lobby que ba botolaka tout document il s'est retrouvé na Congo par ba moyen ya magui et non ba libéra qui. Mais maman, j'ai dit que Kalanga vient nous confirmer aujourd'hui que non, le gouvernement canadien est sans qui parle. Ma chérie, ndenga ye na Congo boya ndengeni. Na prison wana bisika kendaka na intention ni intention provisoire azalaka ndengeni. Akota ndengeni. Si bakanga kayet, ba libé mundela tika kaye ponani. Yo bakangi on affaire à viol, bakoti ko ndengeni. Ceux qui ba salé enquête ba trouver que ne vraiment au violaki, ba oti ko ndengeni. Ba otika ote. OK. Okokende boloko. OK. Okende boloko ma chérie. Ya kiti aéroport Angelite. Nazo mona kutu ba image akabeli bandimine biloko. Oh. Sazo tiango na page na ye. Sazo tia na chaîne na yo za na ba millions d'abonnés. OK. Je ne sais pas ce que azato asazongi. Onyo so waneza ba information oyo na yebaka te soki ndeko na biso papa na biso akenda kozwa kango wapi. Où est ça la nganzoto malili? Et puis papa comme oui chef au pasteur. Tu vois maintenant. Papa comme le kola soso ba sopeli emai. Papa zangi makasi. Papa ndenga lobaka. Azo ganga avec assurance. Papa za susu na lilobate. Et komi soki ngai nakotaka makambo Mike po Mike abanda ko kangelanga téléphone. Po Mike abanda ko boya ko yambanga. Po Mike yangwana na lumona ki muto yambaka ngeza Moïse na kende kota Moïse. Tu peux imaginer? C'est quoi intérêt za nini ya Mike ko yambaye to Moïse ko yambaye donc yona no yambi mwasi ya Mike. OK. Otambusi. Babi dossier za munene na makambo bazawadi eza na kati. Maman j'ai dit Kalanga. Makambo bazawadi eza na kati to le ba commenté par les pasteurs. Papa na lobi boy. Eza po eloko soki komi na justice. Moye botanga ezate. C'est pour cela ba grand pasteur, ba grand papa. Ba on appelle ça ka respect surtout papa wana. Na ebiti. Mwana mboka kankenza. OK. Ba telemaki. Bazo telema lisusu. Balobi trop, c'est trop. Cette fois-ci on arrête. Mwana oto zotika zo kufa za mwana biso. Okay. Tomoni azobotama. Tomoni ndenga zokola. Pourquoi tozotika yasa nini akufa? Mena biso nyonso toko tina basoni bana kati ba grand papa nyonso bakoti makambo. Ba papa tozo tolongoli oyo bana mike ba obima tolobi bien ba fondateur ya église de réveil na RDC. Oh, que ba Congo baloba mambo yikele. Mambo yikele ma chérie. To ba fondateur ya église de réveil na kati ya RDC balobi trop c'est trop biso siko to telemi. OK. On doit arrêter maintenant ça. Yango monaki démarche bakulutu babandi. Yo osali mwana oyo mekambo mabe. Tozana eloko moko te tokoki ko sala. OK. Poto pekisa mwana mwasi eloko biso toko sala kaka. Ya toko sala na minute ezake yo osenga ndeko na yo bolimbisa. Pardon. Donc le pardon les
prophète Denis Lesai Kosenga pas frère Mike Kalambai a sali en na propre gré na été il a été poussé par le pasteur même poussé azalai na choité na pesio lisese ya muto azana kati ya mai par rapport ya mabe papa na biso asali mabe ebele ma chérie na lobi bien asali mabe ebele rien à dire asali vraiment mabe ebele franchement yaya yo nani okofanda la vie ya bato en plus moi sinae yo nani maintenant na dernière minute toyebaka taka kindaka na poto abala tala dega mais likambo yango eleki nango kaboye kaka yebi eza da muta pétage ata ba yele biloko pétage roleka na tala ndenge tomona ke longi ya mwana mobali wana j'espère que Feli Mwamba donc akotiela biso ba image wana OK tala ndenge Mike atikali tala ndenge Mike atikali n'intérêt nini lelo soki mwana mobali akufi na hibite Denis Lesai oganye nini mais to ke peto zonga epai mama Judith net kayo zo rapai para Mike Kalambai trop na hibite poza soki pede soki ba masha mameno soki ndenge nini Mike Kalambai pasala pe ba mabe mama Judith Kalanga merci beaucoup tangelanga na moko merci ba faire zawadi OK un pasteur un serviteur de Dieu oh okendo robimana ba basi mususu ya mama Kangu un serviteur de Dieu oh comment ti na niveau ya rosalara ba question réponse na moi sinaye azape na ba mabe na azape fautif mama Judith Kalanga merci beaucoup histoire phénomène zawadi azape azapa ba honte menga na linga kinde lisola zawadi et continue mais zawadi okay. Azawapi yo ozozwa image te omoni après sortie ya Penel omoni sortie ya Penel na linga kozongela eloko te parce que c'est le cas OK sortie o epelisa toile moto etinda ke Mike abima OK na lobaka bien ezala ki sortie ya déception ya mission non accomplie donc alors le quoi ngana kebo ezo simba te tika na beta ta biloko ya viol na 17 ans tika na beta ta viol ya bana na ngaba ba simba ba mitakala tika na beta ta ba biloko ya boyena le quoi na kenda ngo be tika na sala ta boye poza ki déjà mission non accomplie quelques secondes après zawadi naza susu na zemité c'était même nuit même heure différence à la seconde zawadi zemelongo ki na traumatisme te zawadi a capable ya bayambie na ndako mosai na nzambe kandenge boza toza awa na salo toze belé mais sikoyo ngana se permettre na sala vidéo na zo ka photo ya Jika ne éliminer batu toza bazoyoka na pe ke nana batu belé na sali mo effort on dirait na lobaki na zo kende ko suba na koti na couloir na on dirait na tindika ki porte mosali na bendika mo vidéo ya mbetu malembe siko zawadi azaki na capacité ya kolakisa biso ndenge libumo zosala epasi te ndenge ake na hôpital Zemelongwe te siko ye azwi kaka mwa photo batie ye mai alobi je ne suis plus enceinte Zemelongwe après je ne suis pas enceinte zawadi où mission non accomplie yango ebelisaki Penel liboma babanda ko s'attendre na beaucoup yango nde fandisaki Penel a une affaire ya 7 mois 8 mois mama Judith Kalanga est-ce que makambo zolo ba ikoki kozala solo parce que ndenge nini zawadi mwasa libala arondima à perdre mobali na ye pour une petite fille lokola Peniel azape mwasa libala te omoni mwa mobali babando lakisana babubu batelemi na ye ezaka lokola na zui Fabrice tolati ndenge moko à part photo wana ya ça je te dis la vérité zawadi ce n'est pas une femme mariée ya solo ce n'est pas une femme mariée ce n'est pas une femme mariée si zawadi était une femme mariée alingaki en dehors ya photo wana atelemi na garçon moko boye balati babubu ya couleur moko alakisa biso photo ya mariage alakisa photo ata ya bana na ye tozomona ye bana pe balakisa ba photo na bango soki bana 4 mobimba toza na TikTok eza na ndeko moko afingaki babengaka ye dada wa taifa afingaki makras ayebi na makras mingi na tikala komona dada wa taifa azolakisa mobali na ye te zawadi aza bula yao bazwaki ye kaka baprépare très bien
Vous comprendre. Deuxième mission moko oyo e bandaki kala. Yango na lobi papa Denis lese sokaza maele. Vi ba station akutani nango. Vi ba réalité o akutani nango. Amité ya ma chérie. OK. Atika babe. Mais bolimbisi wana ayeba ke Mike alimbisi ete. Maman j'ai dit yo mtolobi hein. Même Bible lobi bolimbisana. Ce qui muta singi au pardon, même na mission nzamba c'est décharger so singi o limbisete makala moto liko na yo hein. Et puis une fois t'avouer ta moitié pardonner maman Judith Kalanga. Babi basukola ngulu te. E basukola ngulu te so basukoli ngulu akozonga na mabele. Liba tape basukola kaete. OK. Soki basukoli ye akozongela kaka na mabele. Soki basukoli ye akozongela kaka na mabele. Donc autre que le déjà fait à carrière à pasteur Denis Lesse. En tant que influenceur na monde de YouTube et RDC, azana place na ye. Mais ce que problème est que azana place na ye na matière nini. C'est ça. Parce que y a azwa qui place na matière à kotuka batu. Azwa qui place na matière à kota na ba vie privée ya batu ya lokuta. Azwa qui place na matière à ko fonder ba problème et pesier ba bonnet et pesier ba mbonko akondi. Ce qui journée moko na parki. Mike pa mutema munene. Tiba libéré. Tiba sa na nzambe ba kelanda Mark. Tiana se. C'est que Mike mukamba. Balobi na ba dossier nyoso dossier oye coinça qui le quoi mukuwa le quoi ya Mike. Ezate. O penze coinça qui le quoi la mutu alie mukuwa na kingo ezate. Dans tout le bon parce que maman ce qui est pas ça qui peut ça qui droite et ça toi ce qui m'a été alimbisi bongo ba misa toi mais maman j'ai dit Kalanga c'est vrai le prophète Denis Lesse ali qui s'équipait na koloba mamba batu mais les pasteurs Denis Lesse tikalo fingate c'est que moi na mobalo et rappé il faut apporter plainte il faut que nous sommes appelés Denis Lesse maman j'ai dit merci beaucoup pasteur Denis Lesse tango zo affirmer na TV que Mike c'est un violeur a violé Pénère na 17 ans ezani répondre ngai na omi accusation merci Mike c'est un violeur journaliste a tout nié olobi nini na lobi bien Pénère la fungwa make pa nanga na zwa kitan ko so na Pénère soki 2 heures du temps a expliquer nga ya linga ka Mike te Mike a violé ka ina ndako na bango Mike a violeur papa ma sœur naloba ko moni mutema oyo ya libanga te Yesu kutu mwana Nzambe akomaki na suka aleli Eli nakomi na suka zwanga sko tala libumu Mike bimaki muke na finale majabu tala Mike ndenga komi ma problème peut venir moko boye peloni onze la pa balakasi azana na bambonge makasi na pesi merci makasi na association ya basali na Nzambe vraiment na pesi bino merci yango nde na banda koloba omoni soki makambo ekomeli moko na bino ebongaka bokota papa Kankenza Nzamba lola pambola yo na landaki discours na elobi na église ya Mike il a dit na leki na kozonga pona zongisa na musala Satan mekaki mais alongité mais le prophète Roland Dalo plutôt la apôtre hein? Roland Dalo ane ko babi Mike Kanamba il faut se repentir kasi tisi kwa nayoka ki pe papa nani alobaki nani papa Kankenza alobaki azana prière je crois yango pezo konse bon abaki azana prière bakozonga après prière na ye po alobaki à 8 ans abaki azana prière akozonga c'est que kokitana sikuna ni repentance waneza ya kosenga Nzambe bolimbisi tise nao dans la vie kozalaka na bitidi ya kujuger moto te ozo comprendre eza conseil nazo pesa na babone na biso kozala na bitidi ya kujuger moto te ma chérie soki baye kolakisa yo ke moto wana sali eloko c'est pour cela soki nasali ba analyse nanga
omona kebetaka bato basepela nango po nalingana nakota na muzindo ya likambo nalingana nayeba likambo wana natali omoni miso nyonso bato babanda kotala likambo ya zawadi ya miso nga natalela te mwana mwasi moko alamuka kaka natali video ya mwana mwasi wana bien maquillé misu kapu 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 lokola kaka bato ya potapoti akoloba kitoko atie na rouge à lèvres sopi plante ndenge babimaki ne na ndenge ya sima mais chose grave bamimi na ndenge ya sima 3 fois ozwi zemi tozala na ei ya mibale permetaka biso toyeba est-ce que likambo balobi mpona ndeko oyo est-ce que eza ya solo to eza ya makuta yebaki eza na bato mosusu basi bayina biso kala apesa yo ata bonjour te bosolola na yo te mais lokola asapprocha na motu moko bozalaka na ye kala abetele omoni mwasi wana mwasi moko mabe mwasi wana aza ndumba mwasi wana aza moyibi mwasi wana aza escroc yaya ye pake kosala marketing kaka ndenge bayebisaki ye mais les jours akopusa na pembeni akoloba mais ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai est-ce que eza kaka yo nde babetelaki nga lisolo to eza motu mosusu eloko esalemaki place oyo ezalaki magui papa Denis ne sait pas se retrouver ki na kati mais bolimbisa sengi siko soka azongi na toile akoya na actualité nini parce que oyo yeba yebeli na toile cela veut dire que matière est comme osila pona ko sukisa na koloba ke bolimbiso esalemaki lobeza ya lokuta tokoyeba yango soki eza ya lokuta to ya solo au fil du temps tokoyeba yango voilà maman Judith Kalanga tokota na mwa sujet na biso oyo ezopesa mpenza actualité mingi et puis c'est comme si bato bakosala bapratique wana baza mpenza na kati ya malédiction soit baza na kati ya aveuglement mpo moto akóma ti na niveau ya olobaki non eza nango showbiz eza nango business affaire porte-à-porte maman Judith Kalanga 10 jours au lendemain vidéo kobima il y a somme on est à somme maman Judith Kalanga en tant que moi ça appelle ça rabat ba conseil oko koloba nini bon yaya mondi bande kona biso ya basi surtout ya TikTok balobi eza mondi ya showbiz showbiz eza mo depasi ya bastar wana mutu nyonso ayebi eza mo depasi ya bastar yozo mone mobali nzoka nda azaka chéri quelque part azaka chéri pe kaka ya batata ya Dubai wana mais grand star soki azoleka kingande apesaka ne nsima na ndenge apete alambolaka ne bamakila ya baregle ya bana basi na ndenge apete master lelo nalobi abimi millionnaire bavatira lix yana ba musicien mosusu bakoma kosala bavantar na RDC so otali musique na ye otali mutuka o alakisi batie na sondage ya ba musicien congolais bao bana mituka cher ye pa na kati yaya izama waple mawa asombi mutuka wana wapi azimbo bato bakolimbisanga neti Robino Mondibu. Alors, je suis obligée à kotanga kombo. Aza musicien. Aimba apeti. Na musique nini? Ya kata epongi. Na musique nini? Na concert nini? Festival nini? Organisation nini? Sponsor nini? Oh, le bike non, on a zozo apona zo caché mon kobo ya nini? Depuis to bandi 2021 ndenge to silicito koti 2000 concert nini ya Mondibu mais na classement ya ba musiciens congolais bana ba voiture cher anakat showbiz maman Judith Kalanga olingo confirmer biso ke Robin Mondibu apesa asima na confirmer le côté mais na lobi ke za monde na bango nyoso bayebi pour yo des exemples Robin te na soloba au beti pour le showbiz na lobi kaka ma chérie na lobi yaya na lobi eza monde na bango bayebi
te akoyela nga natangi kombo na ndenga mabete na pesi exemple na pesi exemple c'est normal. OK, na pesi exemple naza mutu na droit na droit ma chérie. Cela veut dire que ba fi wana neti moko na landaki ye abi soka lié dégoût d'étouffe ba pesi 50 000 dollars ba pesi 20 000 bino ba to fungola ba minoko na bino bokoloba nini. Ma chérie, on a trop parlé de ça. Bible lobi mutu nyonso ameme kulusu na ye. Chacun portera sa propre charge. Mutu nyonso akomeme kulusu na ye. OK. Soki nzamba lobi akopambola yo, akopambola yo. D'une manière d'une autre. Ya bango eza ya courte vie. Nangonga moko ya muke. Mutu nanga na mituna keza tango mutu wana accepter. Apesa yo 100 000 dollars. Po asumbela yo. Yo komo tambola na elima. Yo komo tambola na demo na libumu. Yo komo tambola na batu ya ndenge na nzoto. Yo komi nyoka na ndenga normal. Yo zongi RDC ozongi wapi me molimo no etikali kuna ezo travailler. Doba oba zoloba. Rien à dire. Félicitations na bango. Félicitations tout. Balongi ko somba mituka cher. Ota mususu na ebite avenir na nganzambe nda yebi. Peut-être na osomba ngote. C'est ça. Balongi ko tonga bandaku ya rêve to ko futela na bandaku ya rêve. Mais mingi la plupart ba mapango ti ba futela. Kami mituka na bandaku ya cher. Ya futela pe. Ya ko futela. Omona un film ko futela ndako ya 2500 dollars. T'as décret. Ba mituka ya kanda soka voyager à zongi. C'est pour cela. Habite ce qui mama Sarato la Hollande émission nanga. A telemaka makasi na makambo mama Yvonne. Ayambanga na plateau. Je crois na salaka mutu o na lobaka au contraire na batu nyonso. Même na Jika TV na lobaka yango. Na sala analyse yanga lelo to komi na kati. Analyse ozaki nini mama Judith? Mama Yvonne ba Diego abomaki ye pona nini? Poni. Ba mafie bango nyonso mbale. Ambo na lobaka yango. Nako continuer ka. Oleleza que niveau Diego abomaka il ne fallait pas bomba. Yvonne engageaka Diego pona balèvement. Mama Judith. Mutuka ya Diego banda kotambola nango ezaka fumé. Diego azaka bandi peine mobimbe yebi shege grand kuluna. Yvonne ayebana na ipene. Non ki malili. Ngana lobaka émission o. Nanu bakundi Yvonne te. Ngana lobaka yango. Même le mari de Yvonne akana kati ya bakopo oyo. Yango tikalo se présenter te na matanga ko? Tala. Mundu ana ba réalité belé. Mama Judith Kalanga. Tala. Ngana omonti ninga na ora. Papa wana Kambale, imaginez que un monsieur qui a perdu sa femme. Maman bana na la distance. Il pouvait quand même se présenter. Si le monsieur ne s'est pas présenté, c'est que ayeba eli kamba boya ki ketanga kokoma yepa ozana mukama chérie. On est à règlement de compte to saleli est trop. Maman je dis. Lelo alinga benga na biso. Aux informations na wapi? Ma chérie, kaka mayela nzamba pesanga. Na fandi na étudier na ndako na bandi ko betela bango. Na ebisi bango moni likambo. Moi soza akufi innocente. Te moli mone pe mana kimia bope ba kolanda nga balimbisanga. Na lamusi yango pona likambo yo to beta lelo. Molimo na ye epe malaki. Diego pa lobaka. Diego na kosamba na lobi to salela ye trop. To mona ki to salela ki est trop afuti biso monnaie de singe yango nde to zitisa ki to botole biloko. Ba salela ki est trop na nini. Kaka na kokende kotika bana na classe. Na liri ya Diego na moninga na ye wana eza batu lokola mama wana kofanda na bango na ndaku na bilongi na bango wana. Et puis wavaze bazolo ba na ndaku ne kota ka voiture moko voiture bimaka. Business nini mwana mwasi na banda kosa. Na lobaka yango na plateau mama. Tambo na mokilo kama kampo. Na rappeler yo pona bana baso ba kokumisa lelo makambo. Ça veut dire que Dubai wana yana bare. Oyebi est-ce que lelo oyebi ke colonel moko ya mwasi akanga. Ouais na landi information tout à l'heure bakangi. Et eloko salinga passa za muto Nord Kivu. Colonel Kavira
akangami na aner na kati ya commission ya poti pota. Jolie dame, femme mariée. Tu ne peux pas croire. Vous n'avez pas de cœur. Kamata na pete ya kibokonzi bambela ye. Mokonzi à la police. Yangona, soko moni na la musili kamba Yvonne. Eza pona ko rappeler yo. Moi moi sona kufa innocente te. Eza kope tourner la kabango. Défenda et penda to sala na biso musala punda. C'est que Olanda ka émission wana na sala na. Na landa ka te maman Judith Kalanga. Na landa ka te et puis batu nyonso bazaka d'accord nanga. Balobaka mwa so alobi makambo ya solo nalobaka yango nga moko nasalaka mpe na Jika TV News nalobaka yango Yvonne azaka innocente te ma chérie ata balobi mokili ebaluki fois combien yango wana balobaka ki tu parles pe moura parle pe comment Diego akoyeba ke soki nazwi bana nake na bango na ipeni kuna na sia banzete na kobomba bango c'est que eza bisika moko eyi soko kena mutu kuna mutu akoyeba yo te do babanda koza so basali mo eloko wana bakie babombi bato wana tango yazo beta tour na Dubai ke atiki ya zongi femme d'affaires mobali na Dubai ayaka na Kisasa te tina ndenge bakundi mwasi mobali atikala kuyati procès ya mwasi na soi des enfants mariés salemi atikala omona na te pe bana ole bakende Dubai atinda bango bana bakende bana bango na Beni vous comprenez rien à dire nde bakolo ba agence ya poti poti na Dubai merci maman Judith Kalanga to comme na biso na suka émission o maloba suka na mboka la maloba suka ma chérie kaka ndenge na lobaka na batu nyonso surtout na biso bandeko pasi yaya kozela te tolala toyoka balobaka nde nini fanfare ebeta ke yeso ayete asa ye na ye po bilembo nyonso alobaka esali nini ekokisami marke ya bete yango kolianie marke ya bete yango basi bakobima na basi na bango normal mibali bakobima na mibali na bango normal tout ce que la Bible avait dit et c'est kokisami cela veut dire que suka na weza jour ozokata motema ya ya mebongisa pas ezaka na suka te pas ezaka na suka te ma chérie papa na biso Denilesi ngai Jika ndeko no ya mwasi na ebite mwana na yo leki na yo na ebite na koyebisa yo yaya papa na biso vraiment sengi frère Mike Bolimbisi okosenga ye moko te parce que ba plainte ezanana papa toyebi ke oza déjà na moyen oza soki na 4 chaînes na niveau YouTube pe oyebani papa tu ne peux pas arrêter ote ya biso kaka sango malamu wango c'est ça ata se bungi mezongi sela yango yozo senga Mike asenga repentance na yo na Mike nana ko senga repentir na nenga normal yo penzo otelemi pe na plateau lobiki Mike faut senga repentance makasi papa na yo na Mike nani akoko se repentir bino baba papa ya Mike ngata ngona tala ki video ya papa kankeza na lelaki na moniki non ba papa ba telemi ils ont le coup là-bas sundola qui moana mais à un certain moment papa va l'obi te moana yaka il faut zoyer tata na récupérer c'est ça voilà c'est normal et papa balaki ndenge toye tokozonga kalate c'est normal papa bolimbi sineza la sincère tika bakombo bato merci na bao balingaka Jika bo s'abonner massivement en tout cas pour s'abonner ndenge bozo s'abonner mikolo na o sepela na bino ndenge bozo like ndenge bozo commenter na lobaki ko soutenir Jika eza kaka te ko tindela ngambongo po Jika senga mbongo ti ko s'abonner kaka ko partager message oyo et ko sauver vie ya ndeko moko c'est ça et ko changer vie ya mwana mobali moko alors rien à dire pour s'abonner merci l'équipe technique na nga mobimba libota na ngai mobimba na pesibino ba merci base na ngai mobimba na katia France mon vieux d'Elvis El Sansero merci beaucoup papa Joseph Magloire
tribune des femmes basse à valeur matondo na bino merci beaucoup ma chérie pona kondima koyambanga na Jika télévision zamba pambola yo apambola pe maman Judith Kalanga merci aussi Nathan Pendo accorda kito mekano kolobela oyebi que ces derniers temps ozoko tika te ko surprendre nga na ba mambe belé dans son ça l'émission un monde tika ma émission etanga netika on dirait kaka donc na longwala nga na kende na kata na nge émission parce que ma vérité musonga na yoka. En tout cas, merci Nabino Bolanda qui Jika TV News Télévision, émission Nabino Kitoko. On a qui présenté Nandeko Nabino Naomi et Yaba. Bon, continuez à s'abonner massivement na Jika TV News Télévision. Ah, bon, bah analyse y a bien beau mais ça n'anga parce que na monde na biso de travail d'arrache pied. Tom so tuna et a comment pe kuna a pesanda kunanga donc tout ça la sala d'arrache pied ndeka bon la maman Judith Kalanga en Afrique centrale télévision. Ndenga pe na yaka ah voilà, merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Continuez de vous abonner massivement. Faites aussi abonner les autres. Beau et maraba vidéo, beau partage, rabo like kaka. Ne et sala kem sala o évoluer penza bien. Un grand merci à maman Judith Kalanga encore une fois de plus. Merci à l'équipe technique Mobimba. Ya Jika TV News Télévision. To komona Aurélie, to moni Fabrice Pekuna la Simabilili. Penan de konabiso mwamba o assuraka penza réalisation. Ya ba émission à Jika TV News Télévision. Ce qui est soit zongité to kuta na mokoleko ya en tout cas pour la lelo. Je vais devoir vous quitter.